Bote na bino balandi nyonso ya Tardi TV. Topesi mbote na mokonzi na biso Fachi Krike ye moko canal d'élevation du Congo. Topesi mbote na maman Janine Mukala, présidente na biso ya Fachi Krike kuna na Canada. Mbote na bao nyonso bazali kolanda biso lisusu lelo na émission na biso ya koyeba. Alors vraiment nako tangela bino verset oyo moko ya Bible nako confirmer émission na biso na Jean 8 verset 32 ezali koloba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndeko na ngai na tango tozali koloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et que kozala na likambo moko to mateya moko osili komona yango normale awa na se, mais etude ke mateya yango ezalaki inspiré na ba inspiration oyo ya le malin, mais eza komona na fausse inspiration. Alors nde ekosenga moto a découvrir oyo Nzambe alingaki toloba mokolo ya lelo, que pour l'amour du Congo na biso Nzambe ako setere te, ako continuer kosala bolamu na Congo na ba Congolais nyonso, à tel point que yoza na koyeba que le monde entier est sous puissance du malin, mais le malin avait inspiré l'homme blanc atikela biso constitution ya kotia biso na loi statique dans la malédiction et dans la désobéissance à Dieu, enfin tokende na eli faire. Alors ce qui est très excellent, Félix a essayé de dénoncer le malfaiteur, et lui monsanto alingaki place wana nde tobeta sete ya liboso penja que oui, notre pays est déjà dédié à Dieu par très excellent Félix, mais il que inspiration o apesaka, il y a un jour à remise et reprise, il y a président sortant na président entrant. Est-ce que penja na un jour nde oyo président sortant akoki koyebisa président entrant tout ce qui s'est passé na kati ya 18 ans? Alors emonanaki que l'inspiration oyo mundele azwaka ya kotia loi wana eza ya kotia biso na loi statique dans la malédiction wana penja nde tokoyeba ta eloko moko ezosalama te. Alors na oyo Nzambe aza kolinga na état de droit et de Dieu oyo tokolanda ya 7 jours, obimi penja olandi Richard Muyeji oza na lwalaba awa bapesaki autant d'argent osali nini, o nasali boye nasali boye nasali boye, ozi bonne note olandi na oyo yango ikasanji na ya bushimari yo pe osali nini ye pe expliquer ne. Alors wana nde na transparence emonani ke oyo bandaki awa akosuka awa o pe mususu akoya kobanda boye, mais modèle oyo ya kala wana ya inspiration wana ya un jour ezalaki po banani ba trace ya muibi ebunga eyebana te, ezalaki pe lisusu ko permettre vol na ba gouverneur na ba premier ministre ya tango wana. Alors Nzambe aboyi wana article wana sur toute constitution ya kati ya planète terre awa déjà article wana eza déboulonné ya condition d'étude wana. Alors ce qui peut baza koloba kuna que toza ba tokoli peuple laïque qui n'a participé aucune religion. Alors laïque na tango za koyeba laïque na kati ya dictionnaire ba ebisho que laïque eza koloba peuple sans compétence qui est capable de faire de grandes choses. Alors ko zala sans compétence capable de grandes choses na ba peuple congolais eza lokola c'est trop fort. Biso nous sommes des hommes avec beaucoup de compétences, nous ne sommes pas laïcs et nous sommes des peuples chrétiens jusqu'à la mort ndenge tolobaka. Alors na tango toyembaka avec alliance nous serons chrétiens jusqu'à la mort, chrétiens jusqu'à la mort. Alliance wana bien aimé etikalaka scellé
eyebani kuna na lola. Alors Yesu alobi, celui qui me régnera, moi je vais le régner. Et celui qui me déclarera publiquement, moi aussi je vais le déclarer publiquement. Alors ceux qui ont déclaré publiquement, penja que oui, moi naza congolais, peuple laïque, qui n'a pas de religion, comme démocrate, quelque part, on te fait régner Dieu, on te fait régner Christ. Alors sur base de quelle alliance Dieu peut exaucer tes prières, bien-aimé? Yo zalaka théocrate na tango wana ya ainsi dit l'Éternel. Mais ceux qui ont koyeba ndenge nini ba démocrate bakende ko déboulonner ba clergé kuna na Vatican na tango ya kala ba nde bazwaka ba se proclamer ndenge wana. Mais biso tokozala na cachet ya ba enquêter. Biso tokozala na cachet penda ya ba diécrate. Oyebi penza que oui, Dieu est ici au Congo, mbuka basi babonzeli yango na Nzambe. Alors, des articles tels que wana pe mutu nyonso azoko yoka biso na mbuka na yo eloko wana emona na te article wana. Article nyonso oyo ezali koloba pona Congolais akomi debout Congolais uni par l'essor pour l'indépendance. Lelo tozali na 61e anniversaire de l'indépendance, mais molimo azolinga bo examiner place wana ndenge nini tokoki kozala ini pour l'essor pour l'indépendance. Est-ce que l'indépendance nano tozwa yango te? Mais tosi tozwa indépendance. Le langage qu'il fallait utiliser, nous sommes des Congolais dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Congolais. Monaki ndenge na la guerre salongue populaire et Katanaga et comme il a dit d'abord que la paix du Seigneur soit avec vous comme tous les disciples accomplis. Wana si la guerre était longue populaire, combien de mamans balingé balé là-bas? Si la guerre était longue populaire, combien de soldats l'on nous perdre qu'on a front? Wana to baraki d'abord paix wana déjà et mon anaki natango wana ba medele ba telemi penja ba ibisundingi ya kwa avancer. Alors paix du sous-soir et comme mima on a fati naba nani naba mai ba déposer les armes. Il y a Sid Kim ba M23 otuele ba M23 ya Sid Kim ba mai ba alera ba adef ba kamona sap. Alors ba les bengonyo sont ceux qui va kola ba attaquer. Donc nous sommes des Congolais dans la paix retrouvée. Il y a beaucoup de révélations que l'ennemi s'est dépêché, le malin s'est dépêché à inspirer les hommes bien-aimés qui nous met dans une loi statique dans la malédiction et que tokoya comme on a intégralité il y a ba article o nzambe azako linga penja que ezala déboulonné selon l'état de droit de Dieu. Nakobaki sela yo pe oyo esili ko mona na lokola ba message ya égarement oyo ennemi esili kolona na ba église. Na tango tokuti ba matea esili kolonama ya tinda moto na bango na kata bandoki libota bwaka le fe na bandoki tokomona peut-être wana nde matea malamo e bango na bakufa kaka. Mais na tango Eli abandaka matea wana Nzambe amonaka asali mbala liboso asali mbala mibale asali mbala misato Nzambe abalusi mais alobi kaka ke Ézéchiel yo yebisa bango que moi je ne désire pas les morts du méchant qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Alors Ézéchiel alobaka ngo 3 fois. Ézéchiel 11 verset Ézéchiel 33 verset 11, Ézéchiel 18 verset 32 na verset 18. Alors ce qui elobamaka 3 fois et que batu bazolanda ngo te bakangamika na modèle na bango ya mabe nde place Nzambe asalaka siko réunion kuna na seke kuna na ba ange na ba archange boya kuna na se batu bakomika ka batinda moto kuna nani akende ko arrêter histoire wana memela bango sango. Alors ba ange nyonso bayoki oya kokota kote oyo bakoya kobuma ye ba ange babande kobanga. Mais moko oyo bobengi Yesu Kristo ya ndimaka kewe mais voici envoie-moi. Alors nde ayaka sikoyo ata bakomelaki yo et pour eux dans prudent mais Nzambe alobi aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez seulement, ne maudissez pas, ne rendez pas le mal pour le mal ni injure sur injure, surmontez le mal par le bien. Alors ceux qui maté awana échangeaka mais biso to comme biso to batinda moto na banguna quelque part tozongi ici.
alors mutu wana akufi na eta ya masumu siko molimo na ye bandi kozela jugement ekende okota na lola to na lifelo. Alors molimo na ye kokota nde na lifelo, donc yo okomi gagneur d'âme ya satana, ozesu gagneur d'âme ya nzambe te. Mais les vrais gagneurs d'âme ya nzambe nde oza ko prier pour vos ennemis, prier pour ceux qui persécutent, pour que bango pe bazwa ta ya koyoka liloba nzambe baya ko se convertir. Alors ndeko na ngai, tala niveau ya ba inspiration oyo le malin asila ko inspirer même na ba église pona kubungisa ba église. Donc soki Yesu akoyi koya lelo ba église nyonso oyo za komona na tinda moto na bango na kata bando ke libota bien aimé bazana zela na lola te. Nzambe wana za vengeance te, alobi wana komi ba babondeli ya vengeance. Bisonde elonga ezali na makila ma Yesu Kristo. Nous l'avions vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et de parole de notre témoignage. Makila ma Yesu Kristo okotanga ngo na Apocalypse ga kona. Na kopesa kutu verset yango na mobimba te po esengeli pe to sala ka ba exercice ya kotanga na Apocalypse kuna. Otangi penja ke oui belelande makila ma Yesu Kristo efunika yo efunika na bozwi na o nyonso makambo ya batinda moto wana awa na kanisi na église na yo tokoya ko visiter yango mikoleza koya. Ndeko na ngai awa tozwa ba egarema awa na mboko tozoloba bato bakozanga kondima me awa ekomi kaka o l'église au milieu du village. Musala nzambe asala ka politique te. Musala nzambe l'église au milieu du village. Papa, l'église ne peut jamais être au milieu du village. C'est auprès de l'église qu'on a toujours eu des insultes interlaires. Alors, Dieu ne fait rien sans pour autant annoncer ses serviteurs qui sont ses prophètes. Alors, ceux qui maté na oya kala kala wana ekoki ko faire inspirer au que ozali dans les bons ozana kobunga église wana à la lumière de la Bible, à la vérité de l'évangile, toyebi ba Meshach Shadrach, ba Daniel mulimbuli ya bandoto, en même temps gouverneur wana politique était ba Joseph mulimbuli ya bandoto, en même temps premier ministre d'Égypte kutumbuka ya bayanke ageko kota ka kuna premier ministre po bagage intellectuel ya zana yango esali ke akota congolité kutukuna ezate. Alors bien aimé toye komona ye moko Salomon, ye moko David. Sikoyo mama kutu mama Deborah ye moko prophétesse, en même temps juge d'Israël. Tanga ngona mukanda ba juge kuno kokuta ngo. Alors mwasi oza koyeba loi koleka mibali na koleka bato nyonso ya mwasi sikoyo juge lokola procureur général ya Congo ya mwasi sikoyo nde na tango ba Deborah wa. Alors bien aimé, matea ya kala ebungisa yo te, tikala na koyeba kaka ke awa penja révélation toza kotambola nango to préparer penja batu dans le droit chemin, donc en ordre dans le droit chemin pour na koya Yesu Kristo. Ba matea kala wana wana ezengeli matea penja ya kotele misa. Tomona ba na Nouveau Testament kuna bazali kobenga ngonde don de gouverner. Donc 1 Corinthiens 12 verset 20. 1 Corinthiens 12 verset 28. Alors oui, l'église a premièrement l'apôtre, deuxièmement prophète, troisièmement docteur, ensuite ceux qui ont des dons de guérir les malades, dons de prophétie, dons de miracles, et il y a un don de gouverner. Don wana de gouverner et don de secourir. Eza ba don de gouverner, nde don oyo ezaka na ba Meshach Shadrach Abednego po basala. Donc ba tunyonso bazana don ya guérir les malades te, ba tunyonso pe bazana don de gouverner te. Mais bazali ba membre kuna na église corps du Christ oyo koki ko écarter bango te et que pe l'église il faut ya ko pesa message neti yo nouvelle église negi tozo ko bisa bino awa ke Nzambe aza koloba penja ke déboulonner tous les anciens systèmes des conditions sine qua non ya kokota lola. Alors soki tokozala na mibale misato ya koloba tosili kolakisa bino na côté ya l'état les inspirations que le malin a fait à l'homme pour na kotia biso na loi statique dans la malédiction. Tolakisi pe yo quelques inspirations na kati ya église
tokotanga mingi prochainement na message ya jeudi prochain. Que Dieu bénisse toute l'assemblée.